kutana ye ba okanga ye dans la puissance tala lukango to sana émission ngane fara dans la puissance ta atika escroquera pa mbazo sala prophète wana autola msama machako te machako akufi c'est ça négligence mo ezela kati wana ti mutu pe ayo kufa parce que mutu doit souffrir mino papa ba zongi la vérité c'est une vérité ngane na mo ngeze erreur ba docteur mutu doit souffrir mino ayo hôpital mutu ki paete o ba ke réunion bana ba koteka na réunion ba ke mbenga auto ba docteur mususu ba ya ya hôpital mususu ba ye ba ko l'hôpital faut pas ça peut mususu ba traiter mais ba ki paete ti mutu ya okata motema ashiji na nani signe wana bomoni hôpital n'y sauté mais de hôpital mususu baza batiraka batu bato tirer batu bata ba signe moko boye même ba science mususu to monaka omonake mutu acheboye eza signe mususu acheboye so bandi basala kana eza ba signe epesa pouvoir na science na bango na o bate déjà bazobanga mais l'autre za mettre moko to kosola na ye bi première fois les kana kati ya Congo France alika ba chaîne ebele mais le na juillet tout sola pour monde et comme otambo mabe bat bazo kokufa dans les vides tout le monde mettre tete kabwe o héritier watana be yemba ka uti otika biso do makambo ko mabe mama chako tout le monde jeune moko boy alléluia ya ba journaliste mobali na mobali ba bima to ibité vague wana yon toujours le mettre milim ayebisa biso na momo to komi na tani mutako zala ndenge nini mutako vanda ndenge na momo fo mutami koti na bonzambe to mutako koti ba science to soko za science tikala science za nzambe tikala na nzambe. Bonjour mère. Ouais, bonjour papa journaliste. Ouais, santé ça va. Bon retour au pays. Ouais, merci beaucoup. Mon âme makambo. Après au tambo. Ouais, na tambo ba Dubaï, na gena ki Turquie, na France, mais na zongi déjà. Déjà ce qu'on peut ni nous sommes ba billet bien que bino mo voyage raté mo soko la pe boy pour surtout ga maman za France que mati sur ça na za ndokita ndokia butu te na lia kabatu ba voyage na avion ki ndoki ba za ndoki ba lia kabatu nga za scientiste na sala science de tout ça différent na bandoki ba kena poto mona ke poto na tongo la muki style ki zengi ngaka za ki zengi za bongo pauvre mais na butu za na France ato sala misala mabe surtout ki na France to Dubaï to Turquie na voie normale. C'est ça. Bien mamulele ko mo chandier ki mamba kalezaka so mutaza bikila kilane to mutaza ba science na ndeti mutu mo faza ka ndeti salite fo mutu mo za melelo ekomi bo mo voyager lelo ekomi ba mituka ndeti na mono bo 3 mituka eloko ezawana mon frère ami eloko ezawana science est différent. Il y a des sciences et des sciences. Ba mso ba sala la science na bango na ndenge bo salite ngana sala so science abengi gagner dangereux. Na gagner danger to sera toujours propre hein donc pour sacrifice za la rater contre peut za la rater. Jamais ozo makambe pa na peso condition pour condition na c'est à condition de sacrifice là. Donc jamais on peut condition ko liaka boité ko sala boité ko katsa mai boité. Il faut ça toujours propre pour un scientiste normalement. On doit la science bien et c'est solo ko la ngana gagner dangereux. Il faut ça toujours propre, c'est ça. Musulman bouddhiste ça culte na bango to science na bango ba sala. Donc ça différent na biso science ça pas des autres na catholique. Donc mon maman Maria ou Sainte Vierge, Sainte Rita gagner danger pe ou la catholique. C'est ça. Na wuta na catholique. Tu as gagné déjà wuta na catholique. Tout ça la bloc catholique. Will Saint Michel, Fosomba Boye ça bloc. Et ça wuta na catholique. Sango aza différent nga aza pratiquant na sala ka makambo, pe na sala sarabatu. Mais sango sala ka messe. Mon différence on est wuta na kati catholique. Oui, bien catholique. Fini cité na foule coup d'église na biso. Mais solo foule l'église na biso. Déjà par appartement, le département. On a salle la science à gagner dangereux. Nous sommes qui na peine église, il y a catholique, ba salle la Sainte Rita. Nous sommes qui na salle la science boué. Oui, Saint Michel. Nous sommes à qui peine ton église à prier Saint Michel boué. So on a salle à gagner dangereux parce que on a pratiquant na salle à gagner musala. Na traitant, na traitara batu, na pesa batu mbongo, na pesa batu bolingo e kabona na zongi saka, dans la salle à nyos au mutu azana ngo besoin. Mais nenga busolo. Et ça différent ba science mususu ke ba pesa condition bimaka na muninga na mobali to bimaka na muninga no mwasi. Au moins différence c'est ça entre ngana ba science mususu. Catholique en église catholique au lobby église catholique au mami balé moko to momo na mbinza awa ya nani ya pasteur na biso ya nani sangwa benani communezo rotondo. Bon au moins on expliquer donc montra la science na salaka. Et ça l'église catholique ça moko.
donc moto alongwe na ye akiko sala wenge na ye côté mususu wenge pesa like moko na yo kaka ye na mbinza na yo kaka na mbinza asala makapesa pe makambo ndenge mpenga na zana pesa pe bato makambo ndenge pe kuna za pesa bato makambo na ndenge asalelaka est-ce que ne bato toliso ulamoki 6h to 5h au koti mes mutel boso kutena sango ondozwa makambo facile non waza bato ko balobaka muntu so ko kende pas sango ani zora prière pour sango apesa ne prière ndenge mo pasteur ko na bureau na ye tant o ke soye na bureau ko sambela ti kana pe sango asalaka parce que pas na biso c'est différent pas na nga c'est différent pas na nga oye ko zwa ne makambo za na ngonde besoin ozwi yango nde kozwa c'est ça otikali nango yanga natikana bambongo nanga bolingo na moke beba bolingo nanga ezongi naza na place moko na sala ka musala mais na futa makabete mo futa bien promotion ya musala imati de très différent na makambo wana obota kate oboti mais sanga okende ko peso prière nzambe salisa mwana nanga oyo boy eseli OK peut-être on a vraiment même soki ngana moni na okangisa ya zabe maître te et maïsa ko sayelo ko biloko magie zalo la secret nga ko yema muntu na mbana muntu en plein air boyete so muntu azipongole te na sala ngote sala biloko nga yema muntu bo dans les villes te bo kutana muntu boyeza na passe magie eza eloko secret c'est un ministère caché ozomona maître on a sala ke eloko wana dona mona ki maître moko na yebite vraiment za dona ko bengi zoba yo yoka na muntu so les muntu nga pesa ke mbongo te mais kutana na solo na ye ke no publier o eza téléphone ko publier na internet monde entier batali monde musala no mo ke na buzoba de ba to zolanda biso to za différent na bango yambo ba science so bolukaka bokoluka science ya muntu moko boye après ko kota na temple na ye fin de faire alongo d'abord un client aye na temple on le long se bilamba na temps nini bango limé te ezalaka bongo te oh yo na bisa yo nga na vie nga bana no yamba bat na longo se mutu bilamba na temple na longo atongo banga oh te puis temple ngo banga nini au moins on va bouger rouge on va bouger pembe doze lo banga te normal so on longo se mutu bilamba na temple pour bimina mutu wana boso mutu nga malade au moins so ça va te ça bien te ça normal te bon yango lobby et tout ça bat o ça corps normal esprit ça esprit c'est mo boye so bimano bimana yete ozo bimaso o ça corps normal esprit et ça mususu corps pesa mususu c'est différent c'est ça alors ko bimana muntu to muntu aye au filmer ye to kangie photo na temple et ça bien te en plus que ba science on va que na faut la ba science il y a des sciences qui sont côté tsaka muntu na temple et là ça c'est mususu te boye qu'il faut que pas muntu na ndako na ye bo sambeli bo pese makambo ozu makambo yango yo ozu que pas ka temple ozomona de ma bêche ko ba science mususu bato azono lukaka yango wana ayekutana muntu moko boye apesi makambo fait film take publier ça salité za buzoba eza buzoba na kotima na makambo lelo mana osola na po monde ko mabe monde ba mo lela to mona ba liwa ba mort subite ba AVC donc ba plaisir bien ba PD donc makambo ko mabe kaki yoza muntu mo mouvement vendre kati wana mutu chrétien tout mutu oaza mutu akobata mawapi bon non pas ceux qui te lobby na ki chrétien na ki muntu donc ne musika qui akobata mawapi nga za scientiste nga la sala science benga gagner dangereux na bible kaka na bible ba chrétien ba tsambela rapona Yesu non na bible na 1 Corinthiens 15:19 ba commis si c'est dans cette vie seulement nous espérons en Christ. Oui, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bah, comme 1 Corinthiens 15:19. Na 18 bah, comme 1 Corinthiens 15:18. Bah, tu vas dans autant la Bible avec ça, on peut savoir. 1 Corinthiens 15:18. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Na 19 on le dit, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Na 19 on le dit, si c'est dans cette vie seulement, nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons besoin de ça qui mokili au nyonso. Hein? Tant on s'allie ba ange nae. Ange alingaki mingi des anges de lumière ils ont bien Satan mais Satan bien Satan ange de lumière atindaki na mokili oyo aya ko dominer mokili apesa bana ne pouvoir les mêmes Satan de mutayaki omonaki ayaki na mokili oyo pona koyebisa Adam ke bobota na Eve ozomona bobota na Eve botondisa mokili oyo poso ki Satan ange de lumière ayaka te nde mokili oyo etondana kite vous comprenez yende Satan ange de lumière ayaki koyebisa Adam que bobota na Eve so bosangisi nzoto bokobota pe bana bokotonda na mokili oyo ozomona donc mokili oyo eza ya lumière sans lumière ozana eloko te alors faut na lumière ya busolo hein ko kena ondenga ki PDT ne ki lesbienne te ne ko bumaka bato te ne ko sala boite kena ondenga busolo toi to yena gagner dangereux basa spesa ngo ebele pe bakina ndenga busolo ya sacrifice te ya condition te ko la ka bana mninga no mibali to la ka yo mona mosolo ka mninga no mona mwasi donc ko te pe église eza ne eloko te
église na nini église maboye OK pas aller sur côté OK pas passer ça la je me suis bien sanga OK ne pas l'église maître natana kita pasteur wale sayaka na koya na kofana tena ko été et ne pas pasteur était t'as la téléphone ngeza na ko lakisa kutwa na mbanga na ba pasteur na kangi église ne photo atindeli ngai amikangi photo na salile makambo pause makambo. Vous comprenez? Pas nani pas Moïse Mbié tout nako du l'église ebele obimi ko l'église na bimi plus normal ba ça puissance c'est ça dans l'église ba ko ba ta mettre koko ye wana mettre ko c'est normal une église a fait na ko dope bibliothèque et aussi ma bibliothèque na fait nanga so puisque bibi na sima yo tanga na tangi nanga c'est non pour attendre ki nzoto to ki église ki nzoto normal espèce ça raté bango moko ba luka pa makambe pa na biso ozomo donc vraie église des athées vraie église a motema na yo dans quel sens ndenge na zala so na fingi moto yo ko fingi zango maloba mais ko ça les passe pas so yo ki na fingi bon on sala ngote ko finga teza mabe o do benga lisu so na zogisi moto to so na yibi moto o to so na sali moto boye eza masumu ozomona de vraie église a conscience na motema na yo mais pas d'église do ngindi saka ba pasteur ba bouddhiste na ki na église na ngote pe na yoka ba ngote mo ba science na ba sala pour science eza science pas tout ça science na ba sala eza science bango tu ba scientiste ba sala science parce que science a bolamo faut le science o eza normal science o te ko peso condition parce que les batun so ba za ba banque ba za o mona ba za bureau mo ba za mo système mobile mais mobile na ba ta bureau pour les sciences ba ça les normalité faut y a une vraie science na gagner dangereux aussi vrai makambo do gagner danger to gagner danger ya kana mabe ozomona pour makambo no so vrai za faux pesa la so to gagner danger na mabe o yaka o na kiboye ozomona l'église so kota o pasteur abengi singa a invite pour na mbaja ba pasteur ebe na téléphone dans le téléphone abenga nga to kutani pe na pesi makambo tala na peso exemple moko beaucoup za la garçon moko boya tanga bible makasi na quartier na bino pas bandi bible arrose yo frère mon aka nano bena ma 2-3 personnes sans tout ça tout semble la nzambe pa alors la msala mera quartier kiliti matinal bola muka ye pasteur ngo bandaki pa mais ye ba so zuika makambo alors là so kiliti matinal te aromosu bato mususu bomo kiliti matinal da pongi patron na parler pour juste makambo na ya juste lumière donc sans lumière na mokilo pas c'est ça il y a des bato mususu batanga batanga ba classe ba licencié na Congo ke luka musala boy passe ozo musala te fin de faire la sala cabine na tsala batiko ka chinanga un licencié atangi mingi pone lumière ezate mais tant que nous soit lumière ndenga busolo na timba to soit lumière ndenga be odina kende panga moko boye bona kende bona kebi non yaka ozo lumière ndenga busolo ozo lumière bunga busolo nde ozo makambo c'est ça ni ngomona caméra soto lumière ti azaka mutu normal azaka mutu normal ana lumière ti to so la siko boy lelo yo moko ndingo zo mona makambo ndenge zo kende est-ce que l'autre roba mokile onde to zo kendeli est-ce que lelo mokile baby to mokile to za bien bon mokile za ngana tantana on ndenge zalaki biso ne ba siko to komi to ça dit passer les kimingi to komi siko kota yon so baby sa makambo no sa mokile mais o mokile ndenge nzamba sala ngo ezaka normal na tana ngona ndenge zale biso ne batu to zo baby sa ne mokile te biso va mettre te de mettre bon ba mettre za bilo zo ko sa pe batu c'est ça bazo ko sa pe batu machaka oto kufani awa kufiliwa ba minu elongwe na hôpital ba moi signe mo rezala ki wana to tuno pe likambo signe wana o ba hôpital o signe o ba tia 50 achichi na nani signe wana neza noni signe wana bomoni hôpital nyonso te mais de hôpital musu baza batiraka batu hein bato tirer batu bata ba signe moko boye même ba science musu to mona au mona ke musu acheboye eza signe musu acheboye so bandi ba sala kana eza ba signe pesa pouvoir na science na bango ozomona mais pona liwa ya muntu te mama shako o peut-être bakolo ba kisi o ba teki o peut-être ngana ninga na mona la ki on pona tala ki pe ninga le ki la ki eza tala ki na te be crainte ataki na TVT tala ola tala ki na tala ki na écran na ninga le karango ne zai faut ça docteur et là moi négligence mo ezeka na kati wana ti mutu pe au kufa parce que mutu doit souffrir mino papa ba zongi la vérité c'est une vérité ngane na mo ezeka erreur ba docteur mutu doit souffrir mino aye na hôpital mutu ki pa été o ba ke réunion bana ba kota na réunion ba kombe ngauto ba docteur mususu ba ya e hôpital mususu ba ye ba ko l'hôpital faut pas ça peut mususu ba traiter mais ba ki pa te ti mutu ya okata motema de ça qui négligence ba docteur mon maître moi ya bimi assez kuisa
nani asekisa ye o prophète mo so bo asekisa machako lokutation mutakufi akufi musoka akufi so bo cheka na morgue et dans la monture moko ta ko sala miracle même Jésus ko sala ngote pour le moment Jésus ça sur place té Jésus collègue na maître a ko sala ngote yo muntu ka boye na kombo Yesu Masia mama chako seko a ko seko te po sa kufa ki déjà so muntu akufi le prophète wana ya mo tu na prophète so ko sa kabilo so kabalo bala batu prophète mo Jésus ko sala ngote prophète mo yena ndako na bino o mama o moni mobali na yete mobali na yote lubuka bwana yebo baza ba scro ba prophète wana ba lokuta baza yo prophète so ba ki prophète nani wana so yo ke a sexe mama chako muta kufa o sexe ndengene aza aventure kino ba pese temps aza aventure ko kanga ya tika biloko sala wana lokuta na ye ba kanga ye dans la puissance ta la lukango to sala na émission ngane fara aza na puissance ta atika iskrokera pamba to sala prophète wana auto la mama chako te machako akufi c'est ça akokate muso akufi muntu moko te akufa o ba ko sekusa mukilo pour les moments zate po na yebi nanu yete mais na yoka ki na tala ki yango na téléphone batindela yango na groupe na biso ga botala modali yango na nenga miso mi balé to na molimo balé etaka sentiment esala ki garçon wana moka mo pe ko mitro te bo o ba tuki etaki ba science on a koyeba te po na téléphone mais faut yeba tu tante de miso yoka tala téléphone na koyeba te po na yebi garçon te na koyeba te po na yebi te mais makambo ngo sikona kolobela ngo ndenge nini makambo oya ko mibali na mibali bako mobima trop o moi bazo bima mibali bazo bima et ça science moko boye pape Jean-Paul oya biso pape Jean-Paul la catholique pape Jean-Paul II a bimisa science wana déjà banakala komba science onde ezo banisa mabe mona kati bon église catholique mabe ba koloba na sa kati bona yebina no te parce que mo sobike e wuti na catholique parce que makambo o muta permettant ngo pape Jean-Paul II a permis que moi c'est mon boss barobalana mobile number to mona poto mbala mso bisa moi c'est mobile number bazo balana moi mobile bala ti voile mobile pa ko bala e ozo mona basta mso bala ni do makambo oyo ezana science mso na kati ba osala ngo même sous bat mso bazana ba banki o mona zana moi c'est mon ngene mobile mabima na ye do makambo ko mi trouver da science mo ezana kati science ngo ezaya mabe ngalo ba ngo c'est mabe mso basala ngo na sentiment mso bazake bana batangi mingi na internat mibali na homme bango bima bango na bango ki bo mwana ba sa ba jeune bango yo mekana no baluka no boye a koli na ngana tana mutu na kutana na asana nikisi ni eloko ma yebisanga ye abima na mona mwasi na bima mwana mobali ma bima mwana mobali ayoka ka sentiment na tuni po na bi na mesana on internat ozomo même sous pe zo na nenga science et puis nous zo na nenga sentiment alors la science on appelle eza bien te eza faux ba science parce que monitango mayo na to mingi na nzoto mwana mobali fin de faire ko pollution le bomo et yo ko memona liwa ozo mso basa on a sentiment mso ba lobaka tam science maraba mi bal sentiment de côté o tam science mais sentiment ko maraba mi bal côté lié mso ba zo ba déception trop pas na basi ozo do baka mo ezaka compliqué na carte azo ba déception trop na basi ça que bon na relation mo na mo cité na maraba na mi bal c'est ça bal mo ga ye pa na yo abiki na kanga mo mobile o tozo na sala te na sala ngote moi si akanga même ba uti jo lesbienne belé na sala ngota kanga mlinga lesbienne na sala ngote mais ce que yé ko linga da kessa ko linga ça des sortes ko linga ina bolingo te me ko linga na lela vie na le chef na nga mingi ala chef na nga musala linga il faut kangela nga pour apesa nga mbongo matanga ba promotion na ko sala ngo mais pour la bolingo na ko sala te ils ont des points comme te na ko sala ngo te eza e ko simba te pana biso nga ba vérité on na ko sala te mo be uti place au sala yango te poza no mabe religion place yo sambela kaneza religion wana ibisi yo bien eza ba département par département catholique eza munene eza kutela batu musu basala o ngata bouddhiste masala ka biloko catholique parce que c'est grande puissance ozoma biloko utaka Italie et yaka na Congo et utaka passer par là yaka awa yango to salelaka oui boyebo parfum boy Saint Michel boy yango to salelaka c'est ça. Mais le mosco ndenge ozomona boye so yo mo otali ndenge mokili ezokende otali makambo ndenge ezokende troisième vague ya corona bato bazobanga bato bazoloba bato bazokufa okoloba ndeti nga ki corona on amona ngo eza lokola mopepe moko boye eza mabe mopepe moko boye donc ma conflit mo eza na kati wana na piste biso na Congo pe na moni corona te na yoko yango na mboka libanda so na voyager te to na corona bobe ngamoko awa na na mona ngote pour na tano masque rare na te parce que population bazalaka pe muti banda et na libanda na différent ba tout wa masque na Dubai so ko lati masque te bazana na amanda $1000 ba futu amanda $1000 ozomona faut zaka na masque faut se protéger air nyonso mais biso awa keni kana tana gambela okuta bato tana gambela wana
to na wenzemo to na zikida soki corona bene ezalaki na Congo awa et comment les fait tout bembe bon toujours la chaque jour de corona awa na ta sir na ngote mais comme il continue le but respecter faut respecter kaka choix exact mais maladi wana na Congo na sir na ngote on a fait quoi bonga kona ezwangata ezwanga ndene pour na ndima ngo na note na ndima ngo te na ndima ngo te na ta no masquerade pour na courant masque wana te na ta ngorar est-ce que le monde moni ngozolo bale batata la même so mutu vraiment aye pembeni na yo vraiment habiter nana ba problème nazana boye ba problème o mutu akopousa pembeni na biki na zui solution bon na bana opesa numéro pour nous faire to benga nga pour prendre roba nga ba banda na Facebook pour Facebook de dantaba Facebook na Koko Imanzala maître Koko Imanzala opesa te Koko Imanzala Facebook na nga mon club yebi yango na maître Koko Imanzala numéro na plus 243 89 20 31 021 plus 243 89 20 31 021 WhatsApp yango kamara tebenga nyonso plus 243 prophète sotaki mutamilimo et tant que benga itake maître Koko le magicien na sala ka nyonso dona sala ka o mutu atana posa bolingo pour témoigner du bonheur pour témoigner au du bonheur et misala ko temps o mbongo di coup o zana posa o mwasi o linganga ta linganga o zana posa musala o zana posa donc nyonso o zana ngo beso kando zo raté benga maître Koko rozo o zo ka musala te o promotion za raté o chance o nini benga maître Koko rozo ngo na plus 243 89 20 31 021 naza wana pona bino sala pe ke gloria akima nani sala pe mwana nini mwana nani baba mwana misa bazana te nga sala nga zana mwana moko bana bota frère moi ba journaliste au boya te na kosala bila bota biso lo ba kombo na ah te na bota na yete ayo mwana te mwana mais makambo na te mwana na bota na yete journaliste na bota na yete rien na bima mwana yo te na bima na yete na bota pe na yete na bota na yete na bima na yete onde no betali soni na betali soni wapi on betali soni ne mambo na te place azali ma référence ma mnenyo yo journaliste boza mystique pardon makambo ko tsanga da magicien mambo na yebi yango te en fuda na yebi yango te opesaka makambo esila mais ninga botika mwana symbole na pesa makambo te banda kunende te na yebi nda kunete na pesa makambo te salaka émission simple ici là lo banani oui mutulu na yebi pour le bien j'allais tweet na yebi ye wana merci tout ça tout sur la biso mais moi soki te mais le mot secondaire makambo ndenge ezokende tala ba maître ebele babimi ta ba pasteur ebele ta ba église de lebimi ebele c'est que tout ba bato bazouta basala ba église bautaka epa na bino non ils en a bato pe epa na ngaka te hein mosusu mpe na yamba yanga mosusu mpe na yamba epa na ngaka te mais en a bato ebele ba pasteur ebele basala ba église bakota pe ba maître pour un petit lona yamba pe ba pasteur ba prophète ba bishop ngande na yambaka mususu te pa na ngata mususu ba to mususu ba to kende pa to mususu ba sa makambo mususu donc monde zo kende ka bongo ekende ka bongo le bazolo ka lumière sans lumière makambo ni obanga to pasteur ni na Congo na Congo na bangaka kala so talo tali église o meza mo na banga mutu ta neti nani mutu azata alimete o mona na 7e ana neti nani kutu limite no mboka nanga nani wana obanga alimete to bani na première rig bandaka pasteur nani na première riba pasteur nani Moïse Mbiye to kumomata mais avant Moïse Mbiye pasteur msupe sana sima boye na première kota funa l'église zawana ye boeti leki Moïse Mbiye baze ebele na banga kutu mutu nanu te pasteur walo na ko banga ete na leki na puissance yende fa banga ngai ouais pasteur Emmanuel na leki na puissance pasteur Emmanuel na leki na puissance ngaza maître yeza pasteur azoluka mbongo Emmanuel Dod azoluka mbongo ngaza maître na pesa makambo Emmanuel Dod mikola ko saba miracle ti ata miracle te miracle na osala wana a osala miracle pa na ngalongo na makambo na tona nzoto te tundi makasa azo a kolonga makambo za nzoto nanga
Voilà, nous avons sali miracle. Miracle, les alakate. Mais nous avons tout ça, miracle. Bah, nous avons pas nabiso, bah, pochette magique, bah, bible magique, bah, ça la miracle. On ne pas abino, mais bah, l'équipe nous n'ambon, bah, ton dit ça, bah, plein. Yo, nous, on comprend que na mon kilo, mais tu vas bang un magicien. On peut reluka makambe pas na ngazo bang ma ki neka na sima prophète, alors je makamba prophète. Mais pour autre pesa makamta ko seka bible. Mais la maïbo yo pesa 10 boye. Ajonge pas non. Jeep, makambo prophète to pesa yo. Ajonge pas na nga yo kozwa ngote. Alors peut-être besoin le beloko bon pe lo ça le matin. Mais avec foi au kozwa pe avec foi sur la foi na même. C'est l'église na binote na place bo dévoiler. Ni c'est l'église. Na dans ma. Dévoiler bango go. Tangi mutu comme mutu te. Quand tu comme pasteur mais ba pasteur, ba ya ka pena yamba bango. Quand si nous sommes dans un rôle net, il y a des journalistes et vous posez des questions. Rôle de non non. Il y a pas de pasteur, ba client parce que ba ngala ben ba client. On a pasteur mon a plateau. Ngala tu même bango nyonso bi dans ma bible na ye. Ah. Oh, nous sommes vérité. Bible n'est que tumba. Tu le pasteur, to standelo ba pasteur mukuna ba vandi ba pasteur. Papa mukuna ba zalawana ba nan ba zalawana ba bible on est que tumba ma. Ba ko banga type ah regarde type Onésime bimelo. Alors on a regardé type d'un magicien. Ngala kutana magicien te na bengi saka bango be kutana. Ya da magicien pas zo banga na bete loko mystique wana. Pasteur ko soni église ne ko koya. Na ko koya sera mabele. Awo ka soni église ko koya. Bandi ba ko kima. On sommes vérité. Pasteur Onésime. Oh, bengi sa yeto sa na émission da prometa. Ako kima. Tala ezana batu o bazo benga ba prophète o ngai kingandi nazana poto o sunganga boybo bota na bota kate ti de l'autre bota te. Mais pasteur wana prophète sa benga ki wana atindele mutuka atindele mbongo ba pasteur bazo nginda mais ba ozo puissance c'est pas na biso wa maître. Est-ce que le pasteur a sapé plein de tout le monde a kala ba martyr plein vous allez appeler le ako sa na so azuma kambone bien e kuzana ngo so azuma kambone bien ako sapé plein na e. Pourquoi pas télé mais avec les pourquoi au thème t'as fait que au monde ante. Le banda avec la commune. Tu le banda mata monter ngape on ça on a monter avec l'été. Ngaba vérité. Nous besoin que monsieur confier. Les besoin de confier que libérer. Si monsieur confier. Tout le monde a kana ba quoi ba. Yoka nyoka bimina montage, on est dans montage. Montage. Ah, c'est que bloc wana. Ils ont raté. On a 17e exact. Nyoka bima bimi mbu. Exact, la cause zo pe muna zo $1000 yango. Ya l'église dango ba ko aveugle. Oui parce que y a nzité gros prier papa na simbi misu ba muna moni. Ça montage tam to kufita la ngalo ba vérité o isa réel ngata magicien. Hein? Pasteur dans la position remonte ça monte aveugle te, ada position côté ça kokate. Dans le bien, o to binga na nkamba na papa Simon. Yo monta ba aveugle dans l'église, monta ba aveugle mo amona. Et puis ça nango. La puissance makasi. Edimwe kuna edimwe ke. Edimwe kuto ke kuna medingo za makambo ne tile ne balba ko edingo za kisne ko bundela. Medingo za kisa ko bundela. Edimwe mambelo ngwe nyo. So ko ke pa edingo ko beta ote. Adana kisa ko bundela tile lo. Babi makambe sila kotu na maya kamba mamno se si. Kemiko kota maya kamba. Ngoto mela ngoto ela ngona pala. Ngapona muna ndima fe mana ina maya kamba ngamona émission, spectacle. Émission continue. Émission continue ngaluka maya kamba na pesa. Na pesa maya kamba. Kamba lo kezala raté. So une kamba lo kezala ngala église ngangisa pauvre kezala raté. To ba aveugle, to ba koko, to ba kufa raté. To ba kufa la répéter. Edingwe leli kuna ngati. Edingwe avec puissance ça vient na biso ko bunda. Po fini ko ta quartier. Abunda kisa ko bundela. Avec puissance na ya ko bundela. Hein? Akidaki ne nkamba ke sambe na c'est normal. To kamba ko kena nkamba na ke prier nanga. Mais no tika makambo te. Mais ngape no ko kena comment na église na kenda utu le kiti nkamba na puissance. Oh. Hein? Kamba ze lokota. Ndeko ni mselo mo muni nkamba kamba ze lokote nga bako bato ki mangisa ko bengisa to ki nkamba na ke soko na mayo ko kufa le ba planter ngel mutu mo na sa ko benga na sama pe na binanjite hein pe de ko kufa ça so oki boy kaka bo mela mai na ko mela ta 5 litres 5 litres oui mai mo ataka mai ne mo anyataka bo place anyataka mai etikala mai bot mai da so ko to bénédiction te mai bénédiction za la rate ya lokuta. Oh, mais on se fait le côté. Ils ont une croyance dans la caméra. Ils ont un kamba. Ils ont un pasteur qui ngandi. Ils ont un nan qui ngandi. Yaka na ngomela ngomela kopo mo komo Q le sang exact. On se vérité. Ah, wana eza maloba maître bino boyoki. Ah, voilà ngaite. On est là selon ye. To koma na suka na message ni ngo pesa na bato nyonso balandi yo par rapport ya bato bazan posa ba benga boko bandel numéro bato bazan posa musu sabela. Maladie pe musu la maladie pe au bois que les ara mutu mo sida ki ndoki pe maladie ki ko bois que les alaka
ouais ici la cas so ba boa qui est famille parce que y a bato musu bazaki ba bota raté hein nzamba sala biso nyonso na mokioto bota ozolanda musu famille ba bloquer moi bota ezate wana ko sala sango to eneki ndoki na ko sala sango mais soki oyebi yo mo trompe nyonso kati longwa na ko sala sote po ko sala maté na tana pour so ba trompe na libomoté ata ba pasteur ba lobi yo te ba puissance ezali na so ba trompe lokuta te nzambe so ba trompe te nzambe ça déjà mutu ndenga ta normal lo bande complications za na famille na yo ba bloquer yo to na ndenga kindoki wana mettre ko sala sango pe seli talanga ki na vérité non c'est la vérité ce qui est au long ça va dire que ba na ça quitage moko ba sala opération au long ba trompe nyonso ba monsieur ko buta album ezate donc numéro on a plus de 243 89 20 31 021 plus 243 89 20 31 021 na kanga WhatsApp te benga nyonso ozwanga na sala nyonso c'est ça na pesi cameraman sombote nani so et nani plateau za na pesi sombote na yo ngabina wanga na zemi te na ebite zimo bona ebite na pesi gloire la mode place azali merci to katina biso émission merci ba doso balandi biso ngana mino kutani mbala sima émission goya bo comprendre mokileza ko beba omoni ndi mambe ko mokoma vitesse mokili ko mokema be mobali na mobali baza ko bima ba lesbienne so mais ba pasteur ba côté ya biso ba lobby tant to komi na 3e vague des athées au 3e vague et la 3e vague temeza mokili baby diable à côté de gebelé mokili to komi ebele ba konti na posa ba limner bato o ba côté na prière o ba côté na bonzambe ya solo futu baraka nzambe azanani nzanga lobango nzambe azana arbitre te nzambe aza roulage te nzamba ko pesa kitambo eliat a pesa pe bandala elia jamais ko pesa kitambo elie bandala elia te ezé tambola mutu nde droiture na yo nzamba ko pesa yo ngana bitu kutani bala sima émission ko ya merci na mon boss monsieur Didi pomba kutala biso na musika na kata Lyon merci na mama Emily nzemba motema tous pepele ya mbeto na bato balinganga na bato balinganga te soki nzamba permettre pe so pe mana bo mo ina bi émission ya ko ya to kutana ngana bitu kutani bala sima ciao Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com